Sala, bonjour, Babi, vraiment. Babote na bino place tout besoin mi donc ernio surtout besoin libaku ya kolande mission na bino kitoko bolingaka mingi na chaîne na bino moko hein chaîne na bino kitoko ya bien beau vraiment na Bianca officiel babi Bianca officiel TV ya onde makambo vraiment donc babi bo liker bo commenter bo s'abonner moi na suka ya famille bota yeyo babi vraiment esala ngana bino ba jolibilité famille bota toze belé ngana koza na 155 abonnés te famille Bota, famille Bota, beau liker, beau commenter, beau partager, beau s'abonner massivement en pagaille à désordre. Mon asuka na bino yeyo. Na to mona déjà que vous a partout mon asuka, alors chaîne à mon asuka ya moyo. Beau s'abonner à massivement, beau rejoindre, ba news a bien. Marama kitoko ndezalia. Babi vraiment merci beaucoup à ma maman chérie. Babi belle vie kandi la patronne. Aïe, babi liko nango baki c'est les Poutine. Autorité morale. Maman CC. Babi y vraiment de jamais donc nzambe écriture. Nyo surtout on a vraiment ba qualité na ye ba défaut na ye yango wana vraiment parce que mutuka ndem te sala. Y vraiment donc bozo na bino nyo surtout bozo na bino ko lata. Ni bozwa mais mutunde botikele parce que yé vraiment ça siena hein yé wana vraiment là je dis un grand merci à Odette sa maman na le Céline et pourquoi pas Irène qui a luta moté Marie-Chère Nadine qui a luta 001 mi filet sa moté ma batoya papi excellence Joël ici le million pourquoi pas fondation Guy Lutuangu Edouard Okiem et merci beaucoup à Patricia Branco mauvais propre Tito d'Acosta Nanga Bolingo, ya Jean-Paul Kapinga et pourquoi pas Fondation Guy Lutuangu. Un grand merci à le roi célèbre Christian Ngoma, agent César Moko, Adage Lubanja de Turquie, Luanda Turquie, Turquie Kinshasa, vraiment Rose Mengi, Armeline Tumba, Christian Zarko, Gloire Digitale. N'rabi na tina parce que bino pe bolinganga na tina vraiment. Le romon na plateau na nga nazanga moko, nazana papa kulutu te, nazana damer te, nazana mutu te, nazana vraiment ngamona ndako nazo présenter émission na nga moko la lelo. Toto ko mona ba film na biso te ko leka wa toto ko mona ndeti ya film na biso oyo et ta ko beta makasi awa. Mon âme n'est pas partir. Bon, mon aki na kata mon âme n'est pas parti ndenge zalaki to mon aki ndenge Davina a maltraité qui la patronne dans la kata film wana donc et puis c'est qu'il faut ma ya pas ces aki wana ya mawa ba te bele ba finga Davina pona nini star na biso Davina a kota qui vraiment na kata rôle na e a incarna qui rôle ne comme il fallait donc nenge senga ki asala rôle na yango wana o bato bele ba finga Davina bato bele ba lobaki menzo kezaki nango kaka film quoi merci beaucoup tocho mona susu film na biso e otaki kolekawa madria biso tout mi amidra pardon to mona ki yango biso tout totala ki film wana to mona ki ba réalité zaki na kati ya film na biso wana en tout cas merci beaucoup na famille bota parce que bozozo temps ya ko consommer ba film na biso et cette fois-ci totoko zo kin makambo to mona ki na kati ya kin makambo comment Moutazane l'autre côté, mais na miso abatou. Aza ko se faire voir, c'est comme si on dirait y naza dandé, on dirait naza na nyonso, on dirait yaza likola batou tout. Zoka bazaki na bangon de l'autre côté. Donc réalité moi auto vivre na kata kini, yango toto mo na kata kini makambo. Comment ngana na l'autre na ke na restaurant mo ko na vani pona luka ba relation bien. Et puis c'est ba relation pour kamala moye pona nga. Ole ko naza na ngata na mikiti ça va ba ke na l'autre côté. Mais ngana luka na se faire voir bosa bato wana keno papa nanga aza directeur no FIDA maman nanga aza nini aza politicienne donc naza ko luka ba titre mo de ba grade moko boy oyo esengeli même pas ya ngai tandis que tout le monde ko na biso ka Davina azaki ne lokote maman bango to monde maman na biso ani kutu bandi lisu bakanga to monde ki na ndeko na biso mo sa a jouer ki petite sœur na ye. Je m'excuse, pardon. Tout le monde qui ndenge a incarné qui peut rôle naïe vraiment. Davina est beaucoup en erreur né par rapport que Davina zaki ne l'autre côté.
mais David alinga toujours minene azoke ne pas batuko kanga ba photo ko sala makambo nyonso tout pour à se voir pour baninga ke et pas na banka baza bien et puis tu comme on a Junior Lusaouti ndenge et c'est passé que pas na ye a kenda ki akutana ba grâce temo ba fifi siwa ba Yvette Kalombo ndenge beskoka ki mbongo to na mupanzi ya décor na Rosi Mutop na papa na biso pako ndenge pe bango ba incarna ki ba rôle na bango ya bescro ba sala enregistrement na douche koyoka makambu nyonso batu balobaka tango ya ba peso lokola prophétie to mona ki yango vraiment na kati ya kini makambo et puis to komona susu papa na biso Julien azaki ne manelo côté bazaki na bango na vie moko normal baliaka na bango matembele na bango mwanini mais mama na biso Melina apusaki ye akendoluka kisi pona nini ba koma pe na vie moko boy meilleur quoi to mona ki yango vraiment eza pasi yango wana ezaki vraiment leçon makasi ya kopesa na batu tout balingaka la patrona parce que conseil plutôt ya boye ce que eza pas belle vite na habité to zwango wapi ba film a kitoko boye et cette fois-ci film na biso o eza na kati ya marché pour le moment na chaîne ya biso na belle vie soko koti kuna okomona film na biso vraiment o ezoleka ma réalité de ma famille babi vraiment yango tozomona la réalité plutôt de ma famille yango vraiment tozomona cette fois-ci en tout cas on senga na batu nyonso tozaki déjà na premier épisode na biso deuxième troisième quatrième na biso et puis le cinquième épisode na biso ezokota au place wapi tozomona tonton Dako tonton Vini o ba jouer ba jumelle na kati ya film wana et puis tozomona bandeko na biso Joël a joué na kati et puis na Junior ndenge bazo faire souffrir bandeko na bango na ngambo mususu tomoni mama na biso Makambo na mama na biso Marie-Jeanne Bololé comment ndenge basala likelemba na bango ya quartier ya kolia kabana donc mwana so akokisi 35 ans il faut pesa mwana na likelemba Marie-Jeanne balia mwana na ye balia moi bana bato belé balia mais cette fois-ci ba senga na ba mapasa na biso mibale entre Vini na tonton Dako na bango mibale wana moko na bango il faut akufa déjà to mona ki Marie-Jeanne atuna ki mama na biso maman Makambo que belle vie a comme déjà na âge nini mama Makambo bisa ki déjà belle vie 35 ans ayeko tuna ba mapasa na biso mibale wana bakomi na âge nini ayeko répondre bango ba mapasa cette fois-ci baza na 34 ans et ezanga une année kaka ya tonton Dako na tonton Vini po basala nini bazala ba sacrifier bango et pas ya maman na biso Makambo tout ça pour la nini vie appréciée et puis te ko mona na ngambo wana te ko mona na ngambo wana mususu wana comment ba makambo ndenge zo salama ya en tout cas non senga la famille bota to consommer parce que ce qui te zongi muke total troisième épisode de Betité deuxième épisode de Betité donc alors na moment au famille bota place tout aux ali pour toser belé famille bota toza na Mbandaka toza na Lubumbashi toza na Europe toza na États-Unis na Canada ba pays nyonso surtout famille bota za to kota na minute to kota to consommer troisième épisode to consommer deuxième to consommer quatrième épisode de kota ki lobby alors toi on a besoin to kokisa 300K et ça facile parce que famille bota tosé belé cette fois-ci boko mona ye moko la patron na comment akoya et puis toze la susu film ezoya bientôt la patrona na yemoko xi pechanga mama Mobutu vraiment ça va inda et que ça la scène wana na ebe ça la wow toto komona mama so pe dina na ndenga jouer na King Makambo vraiment ils ont senga bongo parce que toto na besoin ya moi bilongi ya sika ah mais c'est YouTube le là comme senga Bellevue bilongi abine Bellevue na posa na mona esengo yo wana ye Bellevue na posa na mona nani mama na biso nani mama Pembele kozala
naza besoin de mona maman na biso boli bato baza vraiment belé oh cette fois-ci bo mona ba kota na kati ya ba histoire na biso vraiment donc tolobi famille bota distraction ezala te totika kolanda bango au moins le temps to olanda bango film ya biso komi ko kita to komi ko kita po ani to komo zo attendre ko répondre bato mais cette fois-ci to ko répondre bango te mais biso za promotion ya ba film na biso nde to ça la famille bota bokota kota parce que ba film na biso il faut beta bota nde to zaka déjà na world donc to lingi te to kita c'est to kiti ba voisin ba oloba mingi donc alors cette fois-ci vraiment tant au côté 5e épisode de tout temps au côté lelo vraiment non senga na famille bota tant ezo kota kaka moins de 30 minutes déjà to beta ba 100k on est rôle na biso ya biso vraiment ratakate famille bota to consommer parce que yango neza force na biso eza belle vie parce que autant moi ça bat ozo tana ye akopesa biso ba conseil kitoko ozo tana kotalisa biso ba réalité nini o eza ko se passer dans ba kata ba famille na biso yango le to moni la réalité de ma famille yango lelo eza na kata terrain yango eza na kata YouTube en tout cas to consommer plutôt à dégâts à pagaille et que ça la biso vraiment bien to biké te kuna baza trop biso vraiment cette fois-ci famille bota ba mona ke to komi na makambo sika cette fois-ci so to tieka ka film mbala moko be famille bota pouf to pesa maman le meilleur na biso so to tieka film na biso ba famille bota to mona ka toujours vraiment bo rataka te place tout bo mona ke bazolo be la belle vie ba chaîne onion so monique ya bande ko nanga ba Demer Rosie Muchopi Bijou la reine Kovo d'or Papa Kulutu Noko Sarah Tola to moni gros bébé de la presse vraiment donc Demer baza vraiment belé en tout cas bo rataka ngote faut beaucoup takawana parce que force à belle vie ezabino cette fois-ci bon banozwa ba film ya belle vie na kati ya Bianca officiel babi vraiment l'épisode ezake botala ki ngote na Bianca officiel awa na rozwa premier épisode ya Kin Makambo plutôt premier épisode ya Mon âme n'est pas partir tina 8e épisode nango et puis na rozwa ya Mia Madra na rozwa ngo première tina 7e nango et puis na rozwa Kin Makambo première tina 7e bon mona ngo na kati ya Bianca Zanga et puis ce qui film biso na sili bon mona premier épisode tina 7e épisode et pas et que souka la réalité de ma famille bon mon on a kata Bianca Zanga non cette fois-ci biloko tout ya la patron na bon mon awa en tout cas là on senga bino famille bota boza ebele ngana za mwana bino mwana suka ya famille bota ye avanja azoloba nazo mona bino na ba commentaire par-ci par-là mwana suka alors chaîne mwana suka ya ngoyo bino nde batu bokolamusa mwana suka na chaîne na ye bino nde batu bomanosela mwana suka promotion na tie émission na senti que famille bota ezali famille bota boza ebele alors ngana koza na babono na ngote ta ba voisin nde ba osekanga botane ba voisine bazo seka ba critiquer mwana suka mwana bachena bata otala mama na chaîne moko atala makate eza sonika ya famille bota na osenga ma famille bota place tout bozali et ça toujours honneur et ça toujours essayant la patrona ba monique chaîne à moi na pesa ki muke et puis le chaîne à moi na senini et tombami et ça toujours fierté quand ya famille di bota pourtant ata soki na kewa puis na kewa na vanda kana tenga bien te so na zale lobo et ça grâce à famille di bota na mais ça na kanela nani ya la patrona en tout cas vraiment merci bande konanga to zala ki ebele o to zwa ki libaku ya kolanda émission na biso ki toko boye o eza toujours to banopesa bino kaka ba titre ba film na biso o to banolobela ka makamba la patrona donc biso vraiment mikolo nde toza bongo to na temps ko répondre batuté au fur et à mesure tozo répondre à batu au fur et à mesure puis ba film même c'est ça nini komo kita donc to lingi vraiment te que makam na biso kita biso lingi toujours le meilleur na biso to pesaka en tout cas le meilleur eza yo ezanga eza okuna eza owana yango neza force la patrona to tika ka ye moko te aluka titre film abano calculer a repesa mutu rôle aluka ndenge na kosala atala rôle na robalisa o na nani po akoka talo lo vini na tonton dako il faut zaka belle vie na sa ba makamba bongo akoka ni sa bango
biso baza même taille baza et puis baza mulai ndenge moko baza presque bataille ndenge moko et puis tane bazo lata donc baza vraiment chic et ça ka belle vie nde mutaza na capacité pas na ba qualité wana sans belle vie alala bango balala donc on va nous senga en tout cas tout tika belle vie toujours dans maboko nzambe nzambe moko ayebi place au wapi azoluka mema la patrona place au wapi azolinga tombola belle vie quand il la patrona en tout cas force à belle vie eza biso to apembe na ye famille Libota en tout cas na osenga bino lelo ma famille Libota ba o bazwaki temps ya kotala film te bokota bopartage botopartage na bandeko baza na bagoma bandeko baza na babunia bandeko baza na baisraël bandeko baza na baegypte bandeko baza partout na Chine na Inde et que ça la biso vraiment bien ceux qui tout na Canada wana ceux qui tozo partager ba film na biso en tout cas to consommer parce que force na biso ezaka biso moko étranger moko ta ko ya to étranger moko ya te ke na kota na sala bona zone sa vraiment ozalate c'est biso nde. Quant à nous, des forces na biso et sanini et kezala. En tout cas, merci beaucoup. Là, je dis un grand merci à Nene Nzimbi, la brésilienne, et pourquoi pas Niki Sokala, patrona, Doris Mwamba, Rosie Mboui, plutôt Rosie Mboui, et pourquoi pas International Kabobo. Babi yangwa jamais rata tonton grâce et pourquoi pas Patiti Tenge Miss Margot la patrona hein balobi Nick Bams de Brazzaville wana ma famille nanga do ba massa nanga tongo to beti basket ensemble donc on est toujours ensemble yana bossa na rabino parce que force nanga pesa bino grâce à bino pe nazali en tout cas et ça nanga bien Rosimbo il ko partager mission oyo bo koti na famille Libota bo tiki commentaire et pas la patrona ah ma camarade Bianca Zanga et ça la vraiment nga bien et ça la bino mon repé bien vraiment quant à moi je vous quitte hein, je vous dis bye bye.